Lelo, pratiquement 80 parties, il y a témoignage, il y a pasteur, il y a apôtre, il y a prophète Bernard. Oyo, Azalaki Bongo, sorcier, marabout. Première partie a expliqué que Gubino Makamboué, Belé, Kassi, Lelo, Boye. Na quatrième partie, a continué. Tu vois, dans la série, il y a témoignage, Toko Kenango, Tatina 15 épisodes. To betaka basolo oyo pona ko nuirte kasi pona ko sunga yo muto tala biso pona esika ndeko akweki yo okwea te to yaka kaka pona ko pene bino awa na radio lokole ozona na biso na Kuala Lumpur ozali na Singapour ozali na Venezuela ozali na Sénégal pa Vicky Mabonzo to sengi na yo ozala branché po to kokota sika boye ndeko Bernard frère Bernard akobetela yo. Quatrième partie, il y a témoignage, témoignage oyo esungi batu ebele, tozi ba pele ya batu, comment est-ce que batu musu bakamba sala kana vie, ba yeba katenzoka ba demo, okolala boyola muki mutu pasi nzoka mutu na yo ba komsaki yango bano ya kobeta okolala boye libumu pasi nzoka libumu na yo ekomaki bongo mbunda ya bandoki mukili oyo eza makambo ya kosakana te na sengi na yo au partager dans la branche na radio Lokole télévision. On se retrouve juste après la page publicitaire. Ndengeli ni mutu akoki koyeba soki alali na ndoki soki olali na sorcier na butu bolali na mutu wana etombeki azandoki okobanda koyoka ye na butu azoloba makasi me maloba oyo ye azoloba yo koyoka yango te s'il vous plaît andaka bien po eza bato mosu alaka na butu alobaloba na ye nalobi oyo aza sorcier soki bolali ne place moko bokabwani mitu moto na moto abwaki oyo ya ye mutu okoyoka ye azolobaloba na butu malobo ya koloba to tie matoi yo okoyoka yango te okoyoka maloba wana te sali soki moto alobaloba na butu bongo maloba ngo ezokana te saliri moya bima kokende koloka eza te parce que nde tozale bandoki soki bolali na mbeto na butu bino nyonso botie mutu kote moko oza na facilité ya koavute bato wana obimi okei koloka mena soki bokabwani ya bwaki mutu boye yo bwaki mutu boye soko sali ebongo ata 1 mois 2 mois ndoki wana kozwa suspension na kaba ndoki pe bako boma ye sali sweka bokabwani ye makolo kote ye moto kote yo mutu kote aolonga ka kokende koloka te mais soki botie mutu kote moko azana facilité ya kobeta yo anesthésie olali pongi abimi na nzoto akei. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé.
eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio local télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance et peu fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pas ya na baki on e bandi to kuta na awa pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala partout zali kolanda biso ndeko na sengi na yo soki okoti soki ozali abonné merci kasi soki mba liboso yo otala biso ya on a sengi na yo ndeko o s'abonner soki o s'abonner ko bosa na te ko fina cloche à notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mu kete ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Alors nous commençons à remercier l'équipe technique. Merci à l'équipe qui nous accompagne tout au long de ces 55 minutes que nous allons passer ensemble. Je vous promets aujourd'hui, vous ne serez pas déçus d'ailleurs comme d'habitude. Je vois là derrière la caméra, je vois Winnie Larise Pelende qui est derrière la caméra. Merci à Chris Larise Pelende qui est le réalisateur de cette émission. Merci à Claudine Larise Pelende qui est de côté du script, mais aussi à la lumière. C'est sous la coordination de Mama Rina Umbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige de spaghettis. Partagez. Alors, avant de commencer cette émission, laissez-nous remercier Michael Josh qui est le sponsor officiel de cette émission. Tout ce qui est décoré côté la biso salama window shopping na site ya Michael Josh la tala article zali kuni ya marque Michael Josh na sina sagibino akesi kabwe Michael Josh ba keti siko na mit oyo ba bandi ko sala ba tenir ya ba sécurité ba combinaison ya ozali na compagnie électricité ozali na compagnie échafaudage ozali na compagnie o ba kombaka cleaning no surtout wana contacter Michael Josh pour que uniforme na moins cher autre lo ba quitter Tolobi. Merci na bandeko na biso ba partenaire Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 na commune ya Kasavubu. Voilà, merci à vous. Genesis Hotel. Au bon instant, nous avons bongo pour la 4e partie à témoignage à frère Bernard. Alors, tout partager, tout partager.
Frère Bernard Mbotenayo, bonjour. Lelo, et ça dit 4 parties. Totikeli Olobini n'est pas la témoignage. Lelo, il y a 4 parties. C'est parti. Oui, bonsoir, messieurs les journalistes, bonsoir, Namondati, ba papa, ba mama, ba yaya, bana, oyobozuita, Yakolanda, Pasteur Bernard Amuzati depuis Kisangani, Nzambalo la Pambola, Yoto Sambeli Nzambe, l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, j'ai dit une fois merci. Grâce na yo Nzambe emona na vie à peuple na yo. Mutu nyonso oya kolanda témoignage oyo. Na lobi miracle landa e Seigneur. Loboko no yangu se manifester. Obenginga lelo peuple na yo kangola mamonda ti. Oloba na Exode, olobi na yo kikolela ya peuple nanga. Oyebisi Moïse na yo kikolela ya peuple nanga na moni ndenge Farao azonyokola bango. Opona Moïse po akangola Israël. Ezoka Moïse afanda na ndako ya Farao. Moïse alia na ndako ya Farao. Nzambe alola lelo opusanga pembeni ya Satana kinako eba faiblesse na obenginga po peuple no bakangola ma Seigneur nazo déclarer basuka kaka na koyoka te mais après koyoka délivrer bango ba témoigner que yo zanza mosala kabikambo tika grâce le se manifester na lobi mutu oya tia radio oya azo sunga na évangélisation mokolo radio ya pambolama salele suma kambo ya minene ezala journaliste oya yambakanga chaque jour na lobi azala bénir bitumba na ye ezala bitumba na yo batu nyonso bakotelemela Nzambe alola yo telemela bango batu nyonso bakolakela radio mabe batu nyonso bakombataka radio oyo Seigneur oloba na Abraham oya kolakela mabe ngape na kolakela ye mabe tika miracle la na radio oyo grâce na Nzambe ezala na kombo Yesu Kristo amen. Voilà apamboli Nzambe mingi bien aimé dans le Seigneur Nzambe malamu oyo ayebaka mutu mukili eyebaka te mais Nzambe ayebaka venir ya mutu nazana verset moko na lingi na pesa yo ava tokota na témoignage fungola Bible no kotanga yango nga nazana ta kotanga te fungola Psaume de David chapitre 166 verset 16 Psaume de David chapitre 166 verset 16 Bible lobi boya koyoka bino ba nyonso bolingaka Nzambe na koyebisa bino makambo ya malamu ya sali yango ponanga bien metanga yango na ndako na opermettre yo pour kozala sujet témoignage nazoloba na mutu moko obotaka te obalaka te ozwaka musala te okopesa témoignage ke Nzambe asali linga grâce na koti na témoignage nalobaki ndenge nini mutu akoki koyeba soki alali na ndoki soki olali na sorcier na butu bolali na mutu wana etombeki aza ndoki okobanda koyoka ye na butu azoloba makasi mais maloba oyo ye azoloba yo koyoka yango te s'il vous plaît anaka bien poza bato mosala kana butu oloba na ye nalobi oyo aza sorcier soki bolali ne place moko mokabwani mitu moto na moto abwaki oyo ye mutu okoyoka ye azoloba na butu malobo ya koloba to tie matoi yo okoyoka yango te okoyoka maloba wana te sali soki moto aloba na butu bongo maloba ngo ezokana te saliri moya bima kokende koloka ezate parce que nde tozale bandoki soki bolali na mbeto na butu bino nyonso botie mutu kote moko oza na facilité ya koavute bato wana obimi okei koloka mena soki bokabwani ya bwaki mutu boye yo bwaki mutu boye soki osali bongo ata 1 mois 2 mois ndoki wana kozwa suspension na kaba ndoki pe bako boma ye sali sweka bokabwani ye makolo kote ye moto kote yo mutu kote aolonga ka kokende koloka te mais soki botie mutu kote moko aza na facilité ya kobeta yo anesthésie olali pongi abimi na nzoto akei soki olingi okase ndoki nalobi malamu soki olingi okase ndoki eloko ya liboso longa prière ya butu na zero est juste
ya mibale na yebite bato balandaka biso na ba pays étranger biso koto na Afrique tozane lo moto pepaka nango baloso tobengaka ngo lungu soki ozwi lungu obaloli yango otie yango elongi nango na se na poko ava bolala soki bozalaki na ndoki na ndako aolongo bimate na lungu na ebite lungu na bape étranger so bobenga yango nini sadi lungu kaka soko baloli yango na poko aka ava bolala baloli lungu so bozali na ndoki na ndako aolongo lokate eloko ya mibale bakangaka nango ndoki ki alongo pumbwa mukolo wana te ezalaka tige ya pondu oyo ekangaka pondu ya rouge wana soko ozwi tige wana ya pondu obuki yango 3 fois obwaki yango esika nyonso okobuka obuki yango 3 fois obwaki yango me ndoki ana mona yango to obwaki yango ka place kobomba yango tout autour ya lopango na bino ebloke alongo bima te parce que tige ya pondu ya moke nde eza fimbo oyo babetaka nango ndoki meme yo moto ozolanda nga s'il vous plaît bazema sa te déranger mon moke yo moto ozolanda nga tige ya pondu eza na mission nini pa bandoki nalobaki ba chef d'avenir ya bandoki babalukaka bambwa na yebisaka bato bele attention kobetaka mbwa libanga na butu te soki obeta mbwa libanga na butu etombeke ndoki wana nde abalukaki mbwa eloko nini bango basalaka bango bakoya chaque 18h bakokota na lopango ya moto nyonso mission na bango na lopango ya mutu eza kozwa bamikuwa biloko oyo toliaki otobwakaka kozwa mo bambuma madesu yango ne eza rapport bapesaka yango na mokili ya bandoki parce que la sorcellerie pour babebisa vino malamu il faut bagagner loko moko c'est pourquoi ozolanda nga na monde atier soki olei biloko oyo eza mbisi to nyama eza na mokuwa avant obwaka mokuwa wana tiaka mai na sani tia mikuwa wana na mai obwaka yango e soki obwaki yango bongo olei kaka bongo ozwi obwaki yaya soki chef d'avenir abaluki mbwa aye kozwa mikuwa wana na ntango tozalaki bandoki toza na facilité ya kobloke via motu wana mpe koloka ye kobebisa meme makambo na ye parce que mikuwa oyo ale soi na ye eza wana tozalaki na facilité ya korécupérer yango mpe kobebisa yango vi na ye maintenant soki omoni ozolanda ngai eloko nazobiso soki olingi osilisa bandoki parce que nga nazalaki ndoki yo mpo ozoyokango oza ndoki nazosunga yo bongola motema parce que ntango ozokanga azoloba makambo eza mpo yo tika misala wana osalela nde yesu kristo soki omoni mbwa ye na lopango na yo meme oza na nyau na lopango na yo meme oza na mbwa na lopango na yo teste ye balesaka mbwa kindoki landanga malamu bien aimé dans le Seigneur ozwi kaka tige ya pondu ya muke tige ya kasa ya pondu s'il vous plaît journaliste so bato bakomprendre nga po ya tige ya pondu te tunanga question wana na ebite langue nini yo bengelaka nguna po nazara besoin bana za ba comprendre tige ya pondu moi nzete ya muke kaka kasa pondu za ka rouge bwana ne kaka kasa pondu ozwi fimbo wana obeti nango mbwa soki obeti nango mbwa etombeke ndoki moto nde abalukaki mbwa na yebisi yo une semaine eza ebele ndoki wana akokufa une semaine eza ebele ndoki wana akokufa na tige ya pondu soki nyau na yo bokolaka oyo eza bateste ya babiloko nazoloba otala yango à travers biloko wana soki obokolaka nyau ti aza nyau deja babebisi aza nyau malamu te luka kaka nzete wana ya pondu beta nyau wana soki obeti nyau wana eloko nini okomona na nyau wana ya liboso okomona esprit ya mabe oyo ezali kati ya nyau oyo batiaki mpo azwaka rapport parce que ya quelque minute ano explike nde tobandeki koutilize banyau wana
soko beti nzete ya pondu esprit o batia kati ne kolongwa nya azongi normal soki ezaki balia deja nyau na yo baboma mutu moko na monde te babalusa nyau bazongisa na lopango po azwa contrôle ya lopango wana soki obeti bongo kaka mbala moko beti nzete ya pondu okomona nyau wana kobunga kokima ka lopango wana koyaka lisusu te parce que na monde ya sorcellerie nyau azanya moto bande azanya mamalamu mais biso tant tozalaki bandoki nde to bandaki ko utiliser banyau wana na tango kozana nyau na ndako nyau azanya mamoko aza silasie soki aza esprit biso to bandako sala bango nini na tango bozana réunion moko ya famille bozo solola ye to kwebisa aye afandi ngosuna se akit masolo bozo solola ya zoyoka yango babandaki ko ya kopesa biso nango rapport na butu na tango bakopesa biso rapport na butu tokoya koavute lopango wana s'il vous plaît lelo pesa nazoloba mingi kindoki d'ailleurs na kozwa photo ya nzete wana nzete ya pondo wana na okanga ngo photo ba okanga photo na otindela journaliste yango ya koyeba pende ni ya ko expliquer bato na tango tozoya eloko nini bandoki basala kasoki baye na lopango ya mutu ya ozolanda ngai okomona eloko ya liboso na ndako na bino soki boza menacer na bébé pardon soki boza menacer na basorcier na bandoki na tango to bande koya po oyebaki na lopango na yo za menacer na bandoki soki boza na mwana bébé bokoyeba ngo à travers mwana bébé mwana ya bebe anaza ndoki te mwana nyonso ya muke amonaka bandoki na butu amonaka misala ya mabe okobanda komona bozana mwana moko ya muke na ndako mwana wana soki butu ekoki alalaka pongi te alelaka mingi na butu okobanda komona mwana wana akomi so ekomika 0 juste alamukaka aleli so ekokonga 3 heures alamuki bien aimé mwana zandoki te je crois ne bomonaka mwana analelaka na butu ezalaka koyebisa mna bibotelema bobondela bandoki bango parce que mwana nyonso ya muke amonaka bato mabe nde nabendaka bato matoi soki omoni mwana abangaka mutu moko oforsaka mwana wana na makasi te alanda kaka mutu wana te attention parce que ta bandoki bazoya bokoyebaka ke mwana wana azolelaka mingi na butu so bozana mwana alelaka mingi na butu bien dans le Seigneur yebake ndako na bino bozalaka visiter chaque jour la basorcier eloko nini ezalaka tene ya bandoki po baya bakota bavute ndako ya bato na bato bazwa photo ya Maria babengi babilobaka ngo Maria mama na Yesu te eza Maria mama na Yesu te Maria mama na Yesu azali na monde ténèbre eza na demo wana babengaki na kombo ya Marie Magdala bebo ya memake bamona kele kola Jésus eza Zeus attention bien aimé dans le Seigneur attention bien aimé dans le Seigneur photo ana soko zala ngona ndako na yo ozomi bengila ba demo eza communication ba sorcier mutu nyonso azana na photo ana ndako na ye chaque jour soto oleka ba contrôle na ba venir tobandaki kobenda bango de selenge ya makila mutu nyonso azana pango wana tokobenda ye de selenge ya makila soko zana photo ana na ndako bimisa okobenganga na kobondela nzambe mpona yo parce que nzambe apesinga mission oyo tokangola bato ebele okobanda komona basinya nini na ndako na yo ke oza contrôler okobanda komona bapuku ebele na ndako bapanya biso benga bapanya bapuku okobanda komona bapese ebele okobanda komona bakrapo ebele na ndako na babimaka bapuku wana eza batu te pardon eza bapuku te eza bato eza babebe ya monde ya ténèbre bayaka na ndako ya mutu wana basakana po bavutaka babwaka molimo ya malade molimo ya esheke bango bazalaka wana ata otieli bango poison puku akolia poison wana te eza puku te eza bandoki eza bato
soki omonaka biloko wana na kati ya ndako nobelomela le Seigneur ndako na yo eza contrôlé na badémon moyen o avance eza te parce que monde ya ténèbre bayebi identité ya ndako wana malamu yaya eloko nini esalemaka na kati ya monde ya sorcellerie soki omoni na mutu na yo ozolandanga mwana mwasi mwana mobali ozolandanga partout na monde entier omoni na mutu na yo oza na nini na basili ebele ata otie kisi ata okati suki ata osukoli suki basili wana basilaka te luka délivrance ya vi na yo wana eza basili te eza bademo ya monde ya ténèbre tobandaki kotia bango na bamito na bato mpo bamemelaka biso makila na yo ekenda na deuxième monde mpo toyeba kokombattre vi na yo nzambe alola pambola yo nalobi nzambe alola pambola yo parce que nalobi lelo tobandi dia komata tokoti mpenza na baprofondeur ya makambo oyo sata abebisaka nango bavia bato na nzela ya basili wana soki basili baza ebele na mutu na yo nde babanda omema biso rapport na kati ya kindoki eloko nini bandaki kosala ke toganye bavia bato ebele attention mama attention ebele na bamama bazokangama lelo singa oyo moto akangaka nango suki o nzambe na ngai singa oyo moto akangaka nango suki nini penye nde bopenyaka nango basuki basuki etikalaka na bapenye bato ebele ya na Afrique bazalaka na ide afungoli kaka singa ya suki azwi abwaki apenyeka suki basuki mike mike azwi yango aki abwaki na wese mosusu azwi yango abwaki yango na nzela soki obwaka suki na yo obwaka singa no ya suki na nzela moto mabe amoni yango azwi yango basuki wana tobandaki kozwa yango tokotala vi ya mutu wana totali kombo na ye toyebi ke kombo mutu abwakaki singa suki oyo eza mutu te tokozwa yango tobandi kolakela mutu wana mabe na ntango tokolakela yango mabe tokozwa suki wana tokundi yango soki tokundi suki ya moto wana aza vivant na monda te na mokili oyo vi ya moto wana ekundami aza moto ya pasi akonyokwa mapanda sata akonyokola ye panda 50 ans parce que nayebi na 5e épisode mpe tokoloba mpona baprison satanique soki moto azwi foto na yo yaya bokanga na moto mosusu foto oyeba esika foto wana ekenda te po babloke mosala ya mutu po banda komona na vi ya mutu ekomi na niveau ke akomeme kozwaka mbongo esilelaka ye boye soki azwi na mbongo te atie baarrangement nakosala soki azwi mbongo makambo esili ebele tobandaki kozwa bino à travers bafoto na ntango tokozwa foto ya mutu wana aza viva tozwi foto na ye tokotia yango na mai totubi miso na ye na ntango tokotuba miso ya mutu wana tozwi foto wana tokokende na ropwe parce que ropwe nyonso ezalaka na 4 démons na ntango nakokoma wana na koexplike tokundi foto ya mutu wana na ropwe soki tokundi mutu wana na ropwe sadi ndenge bato balekaka na ropwe wana bazolekaleka vi na ye mpe kozalaka ya koelekaleka akotelemaka vi fixe te akobunda na ndenge nyonso akoki kozwa esili parce que na ropwe mutu akoya atelemi 2 minutes atelemi na ye abimi aleki sadi akokoma moto ya pasi mpo na foto na ye tokundaki yango na mabele yango nde ezalaki bamisile oyo diable azali kolakisa biso mpo toganye nango bato na ndenge nini tobandaki kozwa bavia bato na nzela ya kindoki tobandaki kozwa bato à travers maboka oyo bato batutaka nango pondu ozolanda ngai liboka nyonso ezala bamashine ya bapondu oyo bato basalelaka oyo bien-aimé yango nayebisaka bato ebele tala esika kokima sata eza kaka kokima ye mpa na yesu kristo ndeko na ngai makambo ngai namoni mpa sata soki yesu kristo azalaka na nguya te mbe moto moko te aza na kati ya mokili liboka ya pondu eloko nini basalaka na maboka ya pondu biso tobandaki kosala boye na tango toza bandoki okomona aveni moko eza na liboka moko etambolaka aveni mobimba awa batuti pondu kuna batuti pondu kuna batuti pondu na tango bakotuta pondu
bino boko sukola liboka na bino wana na tango boko sukola liboka wana bozu yango bozongiseli bato musu batuti bakuna batuti mesika liboka ekola tamsu yo moko moko liboka yebite liboka wana nde tobandaki kozwa yango na butu chef d'avenir akobimisa tokotia mai na kati na tango tokotia mai na kati tosopi yango na labo ya biso ya bandoki na tango tokosopa ekolakisa biso lopango nyonso eliaki pondu tokozwa maloba tolobi mutu nyonso aliaki pondu oyo akufa mobola mutu nyonso aliaki pondu oyo azwa musala te abalaka te azala maladif tobandi koloka bavia bato wana na butu a travers liboka na tango tokosisa koloka totie lisusu mai tolobi mai oyo tobwaki yango na nzela ebotola betwale ya bato ezopesa bato bamaladi s'il vous plaît ndeko na ngai ozana mwana no abela epilepsie peut-être wutulu nango oyeba te obela malade moko ti lelo olukaka wutulu nango oyebaka te mai wana tokosopa yango na nzela ekatisi nzela ndenge mai wana ekatisi nzela eza na mission ya koyiba etwale ya bato baza na etwale kopesa bato bakaser kopesa bato bamalade oyo tobenga yango ya minama ya kovimbisa moto makolo bamakolo wana tosopi yango na nzela se pourquoi naosunga mwana nzambe soki ozolekaka na nzela omoni mai basopi yango na nzela ekatisi nzela ava okatisa mai wana alobaka na kombo na Yesu Kristo ebele tobandaki kotia wana eza bapiège ya diable na ntango yo koleka wana soki makilano eza pete eza makasi te oza na Jésus Christ te directement bakoki kolatisa o molimo ya epilepsie biso basweli tobengi yango kifafa maladi ya kifafa maladi ya ndeke babwakaka yango na nzela yango tobandaki kobwaka yango na banzela na bakarefu place bato batelemaka ebele tokosopa bamai wana tokoloba bato nyonso oyo balei pondu na liboka bakufa babola kaka na nzela ya liboka eloko ni basalaka liboka ezalaka mesa ya bandoki bakataka nango makambo oza na liboka kolalisaka liboka libanda te liboka ya pondu kolalisaka ngo libanda te soki otikaka liboka no ya pondu libanda yango ne bandoki bazwaka yango ezalaka mesa ya basorcier baplace bamama balambaka eza na bato ebele lelo bavi na bango babloka mpona nini place olambi mama na osunga yo kombaka yango ndenge bato bazalaka na estile na afrique alambi azwi moto atiki libanda ezopela moto wana tobandaki kozwa yango soki tozwi moto wana tokokende nango baplace oyo bato batelemaka ebele topelisa yango na ndenge ya kindoki tokozwa vi ya mutu wana totia yango likolo ya moto ndenge totia yango na mokila bandoki tozwi vi na yo etoyano totia yango likolo ya moto et chaque fois okobanda omona na vi na yo okozala na esprit ya souci makasi sadi okobanda koluka olenge nyonso okozwaka te souci ekokotelo makasi parce que étoile na yo moto no moko otiaki totie étoile oyo likolo ezochauffe yo ezochauffe motema na yo ezochauffe okozala mutu okotikalaka kozala na kimia te na kati ya vi na yo bapondu biso ana Afrique bato bebe bolalisaka bapondu libanda kolalisaka pondu libanda te na tango yo ozwi pondu na yo olalisi yango libanda na butu tobandaki kosumbela bapondu wana na tango tokosumbela bapondu wana bozwi yango na ntongo bolambi bolei ekoepesaka bato bamalade ya kovimbisa bato mabumu ekopesa bato bamalade ya ndenge ebele oyo biso moko ntango tozali bandeko tokolinga topinir motu wana na maladi tokopinir yo na maladi eutaka à travers babiloko bato balalisaka yango libanda oh bien aimé dans le Seigneur nazosunga yo soko yoki bato aboye nzambe abengi biso po to témoigner bien aimé kangama na Yesu Kristo na vie na yo salela nzambe na bomoi na yo nalobaki tokokende ata tina 30e série soki ozana sorcier na ndako eloko ya liboso mutu nyonso ozolanda nga na monde atie soki nalo olingi odomine ndoki kozalaka faible liboso ya mutu mabe te kozalaka faible liboso ya ndoki te meme oyebi ye aza ndoki kobangaka ye te ifale koyebisaka ye loba nga nayebi ke yo oza ndoki me yo kolonga kobomanga te soki esprit na yo ekomi kotelemela mutu mabe
ata kosala kabakisi na ye aozalaka penza lisu na nguya ya kolonga kodomine yo te po ke esprit na yo déjà eza likolo koleka esprit na ye. Ndenge nini na monde ya sorcellerie, ndenge nini Satan azali kosala kopesa biso ba stratégie ke toluka moyen tokanga ba chrétien. Eloko ya liboso Satan ayebisaki biso alobi ngai na vanda na nzambe wana na yebi nzambe wana malamu. Nazo sungo bien dans le Seigneur. Satan ayebisi biso alobi eloko ya liboso bokata bato vie de prière. Bokata bato vie de prière. Soki bokati bato vie de prière, toza na facilité ya ko gagner bato wana. Tozalaki kosala nini pona kobebisa vie ya ba Kristo? Oza mo Kristo ozolanda ngai. Landanga malamu. Même yo serviteur de Dieu, landanga malamu. Mosaleli ya nzambe nyonso. Eloko ya liboso oyo tobandaki ko bloquer bango, tobandaki ko tindela bango molimo ya bondumba. Serviteur de Dieu, peut-être sali seka na ministère obondi ya kana bato bamona ka loboko ya nzambe te à travers témoignage oyo numéro na ngaso za nango besoin ato tuni journaliste wana aopesa yo ata ko afficher ana ko afficher ngo na sina pesa ka pe ngo bao bazana ngo na pesa na premier épisode deuxième épisode aulena zongela lisusu ta ezate to témoigner kaka so za na besoin ngo ko benga ta journaliste akopesa yo. Natango tomoni ke pasteur wana zana nguya eloko aliboso to bane ko tindela ba serviteur de Dieu eza vie ya bondumba ya basi ebele ya baseli ya nzambe na lobaka baza ba prisonnier na monde atebe mukona kwa ko détailler ndeni nyoko ba ke pasteur aza prisonnier na monde atebe prophète ou apôtre ou docteur kwa ko expliquer parce que lozo mona prépare ebele ya baseli ya nzambe bazobondela kana bato moye bato babika ezate bamona loboko ya nzambe ezate po yo moko za no prisonnier na monde atene eloko aliboso ezalaka molimo ya bondumba ya basi l'homme de Dieu soki okomi komona ozo sentir ke okomi kokweisama molimo ya kolinga basi ebeleza na osunga yo luka ngai na kobondela nzambe pona yo koyoka ka sonte bien dans le Seigneur même aux serviteurs de Dieu bloko monsieur za avoutement ou ils ont travaillé dans monde de sorcellerie ya mibale ezalaka kolinga alinga mbongo makasi ya misatu ezali orgueil biloko ya misatu nde tobandaki ko utiliser yango pona ba grand homme de Dieu ndeni tokoki kokwisa bango na tango akolonga biloko na misatu akomi osalela yango tokokoma kotindele na ba sirene akomi kobima yango akomi na via bondumba wana totie na prison ata kobondela na bato jamais loboko nzambe imona na te pona nini ye aza prisonnier wana pesa eka flash ezala mokona koya na tango biso tozalaki bandoki ba marabu na monde ya douche na wese pardon na douche place to sukulaka biso benga ona soina kikoso eloko nini eza kuna eloko ya liboso na tangela ko ba demo na tuta toza na Marie madame la toilette toza na sirene na kombo ya gege toza na Linda toza na madame Jacqueline tozali na ba setani 12 malheur mukolo moko te kokendaka na mai no na douche okoti nango na douche obimi libanda Satan avutaka bato à travers mai ya mibale na lopango nyonso ovandi kosukolaka na savon oyo okoti nango na douche te même obosanaki yango kosalelaka yango lisusu te ndenge nini tobandaki kozwa bavie ya bato na niveau ya douche ya liboso nazwa mpo na bana mibali mpo babloke via mwana mobali babebisa yango ndeko na nga soki osala yango luka moyen ya délivrance ya vie na yo sirene na kombo ya gege
aza sirène ya séduction. Même ngai tant nazalaki marabout gege to banda ko tena ba boîte aza demo utiliser kana ba boîte aza demo donc yaza na ba mission ebele ya liboso gege wana soki bazuye muto azosela puissance ya gege ye azalaka na mission akokende mokolo bar na zuno pona ba bar ya kosala nini po ba client baya ebele na bar na ye eloko ya liboso azali kosala nini na kopesa bango ba condition bakozwa mamai ya bibembe na ba morgue na tango bakozwa mamai ya bibembe na ba morgue mai wana nde babandaki kosopa yango place bare na ye ezali ebenda bato baya ebele na porte ya babare wana bazali kotia sirene na kombo ya gege gege aza sirene ya séduction ndenge nini okoyeba ke bare wana eza bare oyo eza na sirene na tango ozokota na porte esprit wana ya gege ekotaka na nzoto ya mutu na tango ekokota na nzoto ya mutu condition yango ezali ata oyaki na mbongo $1000 ngosusu ekotikala $800 na kati ya bare wana bedi okodepanse na ta wana boza avute na molimo ya dépense lelo na simbi na kuna tene kaka faire voir pona lobelo loko eza gege eza jour to akoya koloba parce que na ba Afrika eza na bato bele ongai na tila bango ba sirene yana ya ba gege pona koluka kokotsa bato na esprit ya distraction gege atelemaka na douche yazalaka na mission pona kozwa supreme pe abana mibali okomona na tango ozokota na douche esprit na gege ekotaka na kati ya nzoto ya mutu ya mwana mobali soki esprit ya gege ekoti directement na kati no jeune garçon okoyoka posa ya mwasi landanga bieloko ndeko na ngai okoyoka posa ya mwasi na tango okoyoka posa ya mwasi directement bomona jeune garçon akomi na niveau ya koyoka posa ya mwasi moko azwi savo abimisi supreme na ye na niveau ya douche ya soko bimisa supreme na yo na niveau ya douche obimisi yango ekwei na mabele kaka po ya posa ya nzoto ya mwasi oyo oyokaki nakosi yo te omiteka epa ya sata supreme nde obimisi eloko esalaki ezalaki sirene na kombo ya gege à travers eloko osali wana babloke déjà vi na yo na niveau ya monde ya ténèbre eza basystème déjà tobandaki kosala mpona kobebisa nango bavi ya bato na tango bato bakendaka na bamai na douche ndenge bokei na mai ozwi mai na yo otiki obimi libanda na tango yo okobima libanda eloko nini yango ekosalema Madame Jacqueline abandaki kosubela mai wana tango yo tiki mai na douche obina mai libanda na zweloko Madame Jacqueline abandaki kosubela mai wana soki asubeli mai wana na tango yo ye kosukola mai wana ndeko na ngai soki eza moto mokolo nde atiaki mai oyo ozosukola moni kozosukola mai zoka eza mai oyo basubeli yango yo moko ozomilatisa botutu na vi na yo c'est pourquoi nasunga o moto ozolanda ngai nano nakomi kuna te nde tobanda kosala bato na monde ya kimaraboutisme ozolanda ngai lelo peut-être bakendano na douche basukola yo epai ya mutu moko epai ya nganga moko epai ya marabu moko alobi azopesa yo étoile rie yebaki bayiba nde étoile na yo soko sukoli mai wana lokola basubeli yango bien aimé kaka mukolo wana mukolo oyo sata bloka bina yo à travers obosana mai na douche soki eza mwana ya classe nde atiaki mai ya bimi bongo tango ake kosukola ndenge ye azosukola na mai wana atikaki yango na douche azosopa mai wana na mutu kokita ntina se bazoyiba mayele ya mwana wana nyonso nde bano bamonaka bango baboti balobaka bi mwana na nga azalaki mayele me mwana akoma zoba akoma kobima les suka les 20 moto azalaki kobima les premiers les deux tobandaki koyiba mayele ya bana wana kozwa mayele na bango à travers mai oyo botikaka yango na douche yo obimi libanda eloko ya mibale mpo bakanga vi ya mutu bazwa ye à travers douche na douche bazwaka moto ndenge nini na tango yo ke na mai na yo otikaki bongo ofukami olingi otoka mai osukola nde bato basukola na bakantine omoni image emonanaka kuna na se ya kantine na tango ozotala bokomona image kuna image wana nde tobanda kokanga yango foto
tozu image ya mutu ante kotia yango na labo lokola totie image ne na labo na monde atene ndenge atambulaka na mokili oyo soki bazu image aba bani koningisa mai wana na kantini boy directement na yepe koto na monde atie vina ekomi koningana soki mai wana o bakangaki ona ngo photo mouvement nyonso bakosala ngo kuna yo pe koto yo vina yo ezo souffrir bazoye bayo à travers photo bakanga yo na image ebimaka na se ya nini ya katini na niveau ya douche soko kie kosukola kotika ka fulu na yo na douche te pofu ya savon kotika ka yango na douche te tango sisi kosukola vérifier malamu soki mutu asukoli azui fulu ya savon pofu etikande moto asukolaka wana bafulu etikalaka asopela yango mai te ezimana ndoki soki aya koti tobanda korekipere bafulu wana na ntango tokorekipere bafulu wana tokoluka ata bute ya moke ya peni nazwi fulu wana na kotisi yango na kati na ntango nakokotisa yango na kati bebe dans le seigneur nakozwa yango na zipi busho likolo nakundi yango na porte ya ndako ya mutu wana soki nakundi vino wana lokolo bimaka wana okotaka wana na bloqué vie na yo pendant 50 ya souffrance eloko o musuto bana kozwa bato pona bato bazalaka na style akei na niveau ya douche akuti savon soit elinuka moko abandi kozwa ngo azosukola nango eza ba piège to bana kotiela bato to kobimiselo savon moko to miselo linuka moko to bi tindela yango kuna ozwi yango bandi kosukola nango zoke loko ozosukola nango euti na monde à ténèbres eloko no yebiso ya soki basala wango atoza mwana to komina na 80 ans satan za la droit toujours à manipuler na tango moto akosukola na linuka wana linuka yo yazo sukola nango asilisi kosukola nango chaque fois va ya bima to bandaki kotiela e demo moko akozana na lipeka na ye demo na zala kapo mutu ana tambola na ye ayoka masolo nyonso mutu ana koloba ayoka masolo nyonso bako permettre mutu wana bako kabela ye bako sala nini demo na tango ya koyoka biloko wana nyonso na mutu ya koyebisa biso na journée ndenge na bimaki na ye alobaki bo na tango tokoyoka makambo wana nyonso directement biso to bandi kosala bevocation à travers savon na biso sukolaki nango tolobi mai ne asalite ezepa na biso to bandi koningisa ngo à travers kombo na yo moto fulani alobaki akokabele mbongo balobaki bakobenge na mosala bakoyambe na mosala ale to bandi ko effacer yango bafulu wana oyo tikaki biso siko to bandi ko effacer yango so eka bafulu wana nyonso ezimani na yebisi yo yaya ata ozwaki mosala bakolongolo na mosala osali mabe moko te bakokoselo ke oyibi mbongo moto ako permettre eloko okozwa te parce que tozwaki déjà fulu na yo à travers savon na biso oyo osalelaki yango nzambe alola continue kopambola yo nalobi nzambe alola continue kopambola yo na niveau ya badouche yo muto olinga kozwi sous-vêtement osukolo ozotanja yango na douche soit otia yango na ndako na yo yango baka ndako ya mutu zalaka na vie de prière mpo okoki kozwa yango otie na ndako obondeli nzambe ndoki akokota kuna te soki nguya molimo sato ezali biso tobandaki kosala nini nakoverifie na bakartier bato batikaka basous-vêtement na badouche nakoki koya nayibi sous-vêtement na yo te nakoyiba te ka neti oti osukola sikoyo osukoli yango otandi nga nazalaki koya nakozwa kote ya na se ya sous-vêtement na kamoli mai mukie mai wana etikaki na sous-vêtement na kamoli yango makasi esopanya ata na kati ya papier obe na loboko na nga nakozwa mai wana sous-vêtement ya mutu soki nazwi mai wana sous-vêtement ya mutu nabandaki kokende kokunda yango na cimetière soki nake kokunda yango na tombo ya mutu moko deja kufa po omona na vie na yo okobanda komona pe vision olotaka mingi bato bakufa sadi na memi vino na tiango na esprit ya bawa na tango na kotia yango na mboka bawa okobanda kolotaka mingi bato bakufa na tango okolotaka bato bakufa okomona okobandaka baprojet no nyonso ekoavasaka te ekokufaka kaka kolingi omeka likambo boekufi okosomba me mutuka boekufi okosomba me tv boekufi okopesa mutu tosala projet boekufi sadi eloko wana ekobandaka toujours kokufa o nyonso okosala na se ya moi ekoavasaka te kokufa parce que salite ya mai ya sous-vêtement na yo na
nazwaki yango na kokunda yango na cimetière nzamba lola pambola yo bireme na ebi a témoignage eza ebele lelo ezalaki mpona loba mpona fête ya bonne année mais nzamba permettre na parler aussi la sorcellerie susu lelo eloko ni musu basalaka mpona bademo ya douche. Attention nayebisaka bana nzambe ebele eza na bato ebele bamoko babimbendela bademo ntango ozosalaka eloko wana azalaka na vie de prière napekisi yo otia ba rouge à lèvres te mais napekisi yo otia ba plaquage ya manzaka te mais nazolobela no ntango ozotia yango zalaka na vie de prière bademo bazozwa bino ndenge nini bakretien bakristu yesu alobi baoyanga bakozala mituka simikila te lelo yo mwana nzambe okomi kolela opesa badime baofrande baaction de grâce omonaka loboko ya nzambe te mpo oza nao na basine na monde ya douche eza na demo babengaka ye na kombo ya Jacqueline. Tango okei na zando mamosomba biloko na bino ya babote, attention, vérifiaka malamu na opesa kombo na détail tala yango malamu soko moni rouge à lèvres bakomi yango Jacqueline kosombaka yango te okomona bakomi yango Jacqueline et puis batie 666 nzamba lola pambola tango yo sombi rouge à lèvres wana yo yebite ke Jacqueline ozi otiango na mbebu na yo kando otiango na mbebu na partout otambola mboka nso zokende contrôle ya monde ateme to bane koyeba parce que oza na communication à travers Jacqueline. Maintenant soko lingo somba ba rouge à lèvres mususu somba ba mususu ezala na griffe na Jacqueline te yami baleza na des babenga ke na kombo ya Linda za desi oya plakaka ba manzaka lelo makambo ya plakage ya manzaka batu bele batiaka yango soko zoti yango na osungo lelo zalaka sina vie de prière bondela nzambe parce que soko bonde ya nzambe tango ozui rouge à lèvres ya Jacqueline otiena munoko ozui manzaka système ya Linda o plaquer yango bien vedal le Seigneur l'homme soko benga yango ba vutema ke batu bazoloko parce que bonde ate bazoi ba à travers communication eloko wana yango neto bane ko zo yango ba vie ya bana basi ebele mais na déclarer pour na yo ato tie yango ato za nango siko pakoli yango kaka ndenge oyoki secret oyo babane komona à travers plaquage wana babane komona à travers rouge à lèvres wana na effacer calendrier wana na longoli okuna na kombo na Yesu Kristo eloko mosusu oyo Satan zwaka nango batubele eza plate moko bosomba kango chere babenga yango na kombo ya kabelo eza mabe kotia te menga nazo expliquer okande to bane ko avute yango je crois nengo yoki makambo yo to kobondela na yo ata ba bandai ko contrôler pona kabelo wana jamais ba olongo lisute parce que nzambo abenganga apesinga fungula na loba nyonso pe na bondela na bato bazala délivrer kabelo utaka wapi kabelo ezana des moko babenga kai na kombo ya Christina aza des oyo aza des moko aza makasi Christina asalaka nini soki des moko apesi ba sacrifice na ye ebele na tango desa na kopesa ba sacrifice na ebele ezana jour oyo sirene ona pesi ba sacrifice na ebele ezana mukolo ba okene kosala losambo na tango bakosala losambo wana butu bakolongola plate wana ya kabelo oyo desa wana lataki yango sirene na lataki yango bakolongola yango soka zaki na puissance ya 20 demo 30 demo 40 demo bakolongola ye plate wana na tango bakolongola ye balongoli plate mais nombre ba demo ya zalaka nango ekotika na kati ya plate wana na tango ekotika na kati ya plate wana okomona siko basani po ba avute ba via batu po ba eba ko contrôler batu tala eloko Satan sali akozo yango batie na chasser ba eko tekelaka batu na tango ba otekela batu po ye bakeloko wana
eza nango eloko balata okomona yango ya malamo bademo balata soko sombi yango ya sikatala yango na kati okomona yango ezalaka na bamake ya sili eza na bamake ya sili na kati ya bakabelo waso verifie yango ya monda te okomona yango eza na bamake ya sili parce que eza eloko oyo demo mutu alataki yango je crois tango ozosombaka babiloko aboye avant otia yango na mutu na yo yaya il fallait obondela nzambe parce que satan akotisi basysteme ebele na kati ya bavia bato. Bien mesdames le Seigneur eloko eleki koyeba Yesu eza te ndeko na ngai eloko eleki koyeba Yesu eza te nazosunga na tango zoyoka baseke ya boye na tango kobondela nzambe nzambe afrapaka bandoki nayebisaka mwana nzambe nakuta na baconséquence na bato oyo basalelaka nzambe tala soko osalelaka nzambe na solo obangaka nzambe okabelaka nzambe osungaka nzambe osungaka mosala ya nzambe bakoko kosangisela yo bandoki ata 1000 baolonga yo te nazalaka na témoignage moko namona yango na tango nazalaki ndoki na Centreville ya Kisangani eza na ekole moko babenga yango ekole ya Maele bato baolanda nga ya Kisangani nde bayebi yango Maele na ke na Centreville namoni mwana moko ya muke na lesi ekindoki na tango na lesi ek mwana wana kindoki ekomi na butu na lobina ya nabimisa mwana wana. Bien mesdames les seigneurs na bandi ko sala vocation na bimisa mwana wana na bandi ko sala vocation na bimisa mwana wana na longité na tango na longité na ke ko benga chef d'avenir ya bandoki azalaki mwasi na lobi ya kato kendo sunganga mwana wana abima to banjo sala vocation to longo bimisa mwana wana na butu te eloko nini ekolekana na butu wana bien mesdames les seigneurs na yebisi chef wana lobi kende kozolanga mwana wana toyokani na chef wana tozwa mwana wana koro ame esprit c'est-à-dire tozwa mwana wana na lolenge ke alalaki na butu na tongo bala mukabakuta mwana te bamona mwana alimwi adresse koni na yebisi na lobi kende ozwaye akoti na ndako yango na yebisaka batu soko omoni pese omoni puko omoni eloko moko mystique salaka eforo nzambe mutu arevele omona yango boma yango ko boma yango tamuso eza ndoki wana parce que na sorcellerie na kolobela bino ndeni nyoko kase mutu ata na suko efalo ba mpona permettre bino ndeni nyoko kase ndoki alongo bimate na ebidia lo banda me na ozongela sinye moko mususu na tango ya koti na kati abanye ko sala invocation kuna ndako batu po abimalongi obimate avandi kuna ndako umeli ya baluka kinzinzi aumeli kuna ngana moni ere akozonga la biso ba 3e koki na zongi na tike na ndako wana na tango ngana zongi bile mesdames les seigneurs e komi na batongo ndenge tanaka toye koyoka na lopango wana bato baolela je crois ko kene ko vérifier toye komona chef d'avenir wana akufi ya bandoki o juste akufi linini ndako ya kotaki eza ndako bakotaka te yaya soko zana Yesu Kristo satako kenda na yo place moko te akoti na ndako yo bakotaka te yo pozandoki ozoyokanga ozandoki ozoyokanga ozana mission ya kosufri bandeko no na famille ozana mission ya kokanga bavia bana nzambe nazoye biso etake prophète ya nzambe soki obongoli motema na mbulo yo te o continue toujours kolanda bato ba oyo ka témoignage biso tozomona passe nzambe abengi biso tozosala ba jeune ko dévoiler ba secret pour peuple tangolama yo fandi pona ko avouter ovandi pona ko combattre na permettre on a émission na mbulo so bongoli motema te eza suka na yo parce que mutu nyonso yo kolanda ye na ndako na oyo yoki secret oyo na lobi kake alola e frapper yo ndoki wana ake kokota na ndako bakota kate zoka na ndako wana nguya nzambe ezali nzambe apamulo mutu obondela ka vaulala nzambe apamulo mutu okota ka mabondelo fuka me obondela nzambe atika kake ya nzambe fanda tika bombe ya nzambe fanda na ndako na yo et chaque fois so ndoki aye na ndako na yo bombe fo beta e kata ndoki wana ake okota na ndako bakota ka jibe mesdames les seigneurs na tango ya koti eloko ni nyango yo salema ya kufi lokola nzinzi wana kufaki na tongo bamoni ebembe ya mama wana na tango bamoni ebembe na ye
biso baleli ndoki na bake kokunda ye na tango bake kokunda ye comme na butu to bimisi ye to leye na tango to leye to tali na barada to lobi au juste ezali loko nini bomaki ye nde to ye komona baboti ya mwana wana basambelaka bango basuka ba osamba église te basambelaka na ndako na bango basalaka ba jeune na bana na bango et puis basungaka musala ya nzambe basombelaka pe pasteur na bango biloko ya kelelaka je crois na yebisaka bato ebele ata na église osambelaka tabelaka musala ya nzambe basombelaka pasteur na bango bilamba na tango basombela elamba pasteur abenga bango na église abondila na bango prière au pasteur asala nzambe alobina zalaka sima maloba basali nanga na tango ndoki wana ke kokota na ndako wana esika bakota kati akufi yango na osunga yo église oyo osambelaka sungaka musala ya nzambe soko moni na église ezangelo ko boy somba mama nzambe ako défendre yo tika nzambe alola pambola yo toko continuer sur na 5e épisode toko pesa ba makambo afecha bona makambo akoloba eza ebele nzambe atindinga na témoigner pona kobimisa bolumbu asata libanda pe bato bazaki okangama bakangolama tango zoka basinya boye tango obengi ngo ebisinga papa eloko lobaki na mona ka boye ko permettre to bondela nzambe pona yo nzambe alola continuer toujours ko pambola yo na 5e épisode na kobanda mbala moko na ndeni nyoko bloquer ndoki osoko lingo kase ata ko kase te akeko loka azonga sute esprit ne tikala tikali bela na ko expliquer yango to sambeli nzambe soko za na bezo benganga s'il vous plaît zwa numéro na ngepa journaliste na makambo yoyoki okobenganga moyena zongo ya soko pesa ba numéro chaque fois ezate parce que na pesa na premier épisode deuxième épisode ato ebisi journaliste akobenganga za na question tuna ko répondre to sambeli nzambe yawe nzambe na déclarer taki momu na yo bibezo bisanga tabita Dorcas akufaka se kwa kezalaka pona bolamu na yo motase kusa tabita ezalaki Pierre le dieu de miracle na déclarer taki momu na yo nzamba lola na bandako ya bana na yo ko bana siko tala bandako na bango pe yo nzambe fanda tia ba ange na kati ndako wana ndoki nyoso akokota na ndako mwana na yo na lobi flèche na yo munduki na yo e frapper ndoki wana miracle na yo se manifester à travers témoignage oyo biloko nyonso bandoki bakangaki abana na yo nalobi fire nalobi moto ezikisa yango na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus Christ Nazareth miracle monana bo bazalaka na misala te bamona misala olobaki na Moïse na kokomisa nzambe liboso Farao opesanga misolo bi na témoigner na kokufa eloko te batu bakokangolama nazana besoin de témoignage merci pour sali grâce miracle no ezana kati na kombo Yesu Christ amen nzamba pamula batu nyonso bazo témoigner bola nzambe obamona nzamba osela bango grâce à travers radio radio télévision locale ezala journaliste na biso oyo azo sala ka ba recherche en tout cas na osenga ba nzambe to soutenir radio oyo to soutenir ndeko na biso journaliste ndeko Fisto oui soki ndeko Fisto mazema kombo na kangino pe biete en tout cas nzamba lola pambola yo ngana zana eloko na ko kabela yo te mena lobi nzambe alola apambola parce que ozo sunga pe milimo bato ebele kolekisa ndenge ozolekisa boye ezape pare no evangelisation zosala nzamba alola kota bitumba na yo atombolo lisusu banguna na bakweya yo tombwama nzambe abatila yo tokutana mbana sima merci nzambe apambola yo. Voilà. Je crois, voilà, Zalaki, 4e partie, il y a témoignage, il y a pasteur Bernard, frère Bernard, Borokiango. Il a été clair, brillant, donc continue autant de séries. Chaque jour, ce qui te bêti du solo na Tongo, il y a pourquoi témoignage ezali. Soit témoignage na Tongo, na pourquoi te bêti li solo. Merci Nabino Banso Bolandi Biso, je crois ba mupe alobaka o azina mato ya koyoka ayoka. O azina makasi ya kosala asala. O azina motema kondima sala nini andima. Mais on ne peut jamais conclure cette émission, mesdames, messieurs, sans pour autant remercier l'équipe qui nous a tenu compagnie. Je vois la caméra, c'était Winnie Larise Pelende. Script, c'était Claudine Larise Pelende. Et à la réalisation, et vous le connaissez déjà, c'est Chris Larise Pelende. Nous surtout sous la coordination, il y a Mamari Naoumbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Ni courbure, ni virage. Yaya, so que ça dans les solos à Kubeta, Kubangate, Bengabiso, Tolingrabing audio, Salabiso audio à l'isolo,
tokobeta yango kaka ndenge olingi tobeta yango soki tobeti lisolo awa eke lisolo wana ezalaki ndenge wana te benga biso na limia papa fiston oui moi lisolo wana nayebi yango ezalaki bongo te ezali boye biso tozalaka na soni te tokozonga lisusu mpona toya korectifier lisolo wana ezalaki boye est-ce que bokomi voilà. Grand merci à vous tous qui m'avez suivi. Je pense là dans Molandi Monen et à Radio Loco Télévision depuis États-Unis, précisément dans Brésil, depuis le continent Amérique quoi, et précisément dans Brésil. Là, je pense à Nanouche Moukoko, appel masqué, dièse 31, dièse. Première dame, il y a Brésil. Est-ce que Komi, Nanouche Moukoko, et Kendarande Nanouche, vous comprenez? Est-ce que Komi, c'est que bien. Merci Nayo, maman Emilienne Mboma, et à papa Richard Watuzola. Merci beaucoup Tijon Luchombo, il y a maman Fran, il y a Pessimbo Tenabana Saint-Jean-Louangagnon surtout. Merci na Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci na Genesis Hotel. Merci na partenaire Nyon Sotolobi, toujours répéter. Ceux qui ont besoin d'anti-poison pour na kubongi sans doute prudent parce qu'on ne sait jamais nani oza mumuna yo bengabiso to kocha en contact avec des anti-poison pour na oza nzoto elenda. Portez-vous bien, santé de faire à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Kasi ya moto développé à titre ozali kuna liboso tika tolobana boy. Yaya. Sponsor na biso ya sika Michael Josh. Omoni ba montre oyo. Montre ya Michael Josh. Marque déposé à moi na mboka. Ezali ko sala mabongo aux États-Unis d'Amérique bandeko. Donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy. Yaya, to ko changer ba montre le la film. Tala ba montre yango. Ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique. Et pas un sponsor na biso. Yaya, to ko changer ba montre le la film na radio lokole. Na to kata moko na sachet sikoyo. Na lata ya mboto loba. To kata yango na ba sachet yaya. O sponsor na biso ya mikolo oyo. Tolingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka oya na mboka bapaya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai qu'on a déjà mabete mais idéologie no créa pour la mboka tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bomoni yango ha montre la ça qui yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka oyo ezalaka bongo na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko nde bomona wana Mike Josh ezali ba t-shirt ba chemise ba polo na ba soulier ba sapatu kaka de boyata ba griffe songolo pakala siko oyo Mike Josh pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana ya mboka bana ya Afrika Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, moke ba actionnaire na compagnie o ba Visco. Baby Visco c'est une compagnie o ba ba wax hollandais na Hollande. Yaya talandenge mo na mboka iko tombola bendele na biso na mboka ba paya. Mike Josh. Donc bino ba bateka ba wax hollandais, o super wax, o super kingal ba so bango na cher. Commandé yango à partir à Mike Josh. Numéro ya ngwa to tell you bana. Numéro ya ngwa na bo benga Mike Josh direct. Benga Mike Josh direct. So ki bomo le kate benga biso na radio lokole télévision déco. Yo to ko tia en contact na Mike Josh. Bande ko na boutique na France, na Belgique, na Espagne, na Kinshasa, na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique à Mike Josh. Pour ce que va mort les bêtes d'Afrique du Sud. Ah ouais, ton ami qui nous sous au comment na courant magasin car ya combo. Alors, il y a ce que l'union de la mutali bosso, il y a que faire un magasin à combo à Mike Josh. Ya moi la mboka, benga Mike Josh ali wa to benga sur radio le coller. Ya, au koso ba montre. Au koso ba super wax hollandais. Au koso ba soulier à Mike Josh. Ba chemise, ya bien. Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doye mishokoto combien kutu mishokoto c'est que bien Mike Josh donc à partir ya lelo congolais nyo surtout africain nyo surtout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh to sala ka effort ata fan moko ya radio lokole zala eloko mo ya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo Radio Lokole. Tala.
toko changer yango na tina fenêtre na film comment ma montre yé ba polo et yé ba t-shirt ba soulier ya Mike Josh donc longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh hein kulu doyen Michokoto vous comprenez c'est que bien donc pour beaucoup plus de détails ya pourquoi moi de changer ma montre dans l'émission lokola mai Mike Josh, Marga, Moko. Yaya, on a un problème nous les Congolais. Tolingara kola ta griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka. Totombo la bendele ya mwana mboka. Ba kondi. Bote la biso na Congo partout. Yaya, wata ka montre kombo nini. La ta montre Mike Josh. Boni ngai ya mwana mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Bokomi Mike Josh. Yaya, benga na lombango zo na boutique. Oteka nyonso oba oteka marque oyo benga osala salon de coiffure koto osala suki koto ote moi étagère moko te kabloka Mike Josh te to supporter moi na mboka voilà auto lobaki te tolobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.